Chilombo, Talandenge, Obumimboka, hop, aya, bien là-bas. Chilombo, Talandenge, Obumimboka, et là, Chilombo, Talandenge, Obumimboka. Bino population bokanisi nini? Motoureza moko 6 ans après Tshisekedi akotina bokonzi azo mérité batalela lisusu na ela oyo azwi déjà elikia ezalika koki kobongisa maetali social na mobimba nango bolobini na likambo mbongo ya RAM ekenda wapi? RAM eza erreur au départ ezali RAM ezali mais erreur ezaka erreur mbeba moko esalemaki wana oyo biso tout otikalaki distrait mbongo ya RAM était destiné justement à construire des universités. Malheureusement, ça a été pris par erreur sur les consommateurs. Tozongisi yango en faisant ces universités. Et on a réajusté les choses comme ils par opérateur. C'est vrai, RAM... Ça, c'est une erreur, selon un langage politique. Mais en vérité, ça, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Dans un pays sérieux, la première des choses que le gouvernement devait faire, c'est de venir s'excuser auprès des consommateurs. Et la deuxième des choses à faire, c'est de rembourser leur argent. Vous avez dit que l'argent a servi à la destination. Réhabiliter les universités, construire les universités, tout ce que vous connaissez. Mais vous avez reconnu quand même l'erreur que là où vous avez prélevé l'argent, ce n'était pas les bons endroits. Et vous dites que vous l'avez remboursé en réhabilitant les universités. Mais attends, vous vous moquez de nous quoi? Ça, ce n'est pas un remboursement, monsieur le président. Ça, pour moi, je trouve que c'est de la dictature. C'est de l'arnaque. C'est-à-dire en mode, comme les Congolais disent, que c'est une erreur, tu reconnais que c'est une erreur, mais c'est de l'arnaque. Destination, ton projet, ça pour réhabiliter l'université. Mais, et si tu as besoin de l'imbongo, et si tu as besoin de besoin après, vous avez besoin ici avant de l'université, on les a besoin de ça, besoin de pas banane. Faut besoin de ça, et pas à battre, et si tu as besoin de parce que, et si tu as besoin de monsieur le président. Si tu as besoin de c'est de l'arnaque, n'importe où. Ce qui est comme commis. Dès que le gouvernement a s'excuser, après à zongi célibat tout le monde a continué pour gérer au calme, comme vous venez de le dire, que Bazo Kambo et pas opérateur et non client ou consommateur. Projet va continuer, mais Bozo n'a ce que Zalakinga n'a pas porté en plainte à zongi sambo nanga parce que ce n'est pas sérieux. Ça c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie, président. Vous reconnaître erreur, mais besoin de savoir et si vous besoin qui parce que ça que si on est là qui te besoin bon bima et puis biso tozo féliciter président Félix Tshisekedi. Oui pour la nini azali président oyo a marqué histoire à Congo na makambu ya mabe makasi yango tolobi boye. Le président Fachi Beton, grand esprit, Mugwa Nzumbu Wabilumbu, grand esprit. Mafuta akutaka ngo sogina mulangila 300 francs akitisa ngotina 100 francs Fachibe ça qui a loso ezalaka sogina na 20 000 francs le loi akitisa ngotina 5 000 francs Fachibe Suisse tamayo to bandaye komeleza laki sogina 250 francs le loi akitisi na 150 francs Fachibe OK mafuta ya huile o bidon ezalaka sogina 9 000 francs à l'époque soki 7 000 francs à l'époque bila le loi komina 2500 Fachibe ça qui a semoule le loi akitisi na 3200 Fachibe Mungu ezalaka osoki na 50 francs soki 100 francs le loi ezali suna prix te Fachibe kotanga kelasi na université ezalaka ya mbongo na université le loto soki ndeme étude kombe étudiant gratuit Fachibe wifi ezati na idio fe pa na kati na mbele mukor na nyankos na mulema nkus Fachibe ram kuta zongisa Fachibe tozo koma biso nyonso minene poto liaka 6 fois par jour Fachibe to melaka mai ya propre forage mbongo ba financer ki yango forage moko zo coûter 5000 francs Fachibe ba lampadaire za kishasa mobimbo kota na ba toilette lampadaire kota na ba cuisine lampadaire Fachibe gestion na ezako kolega ba gestion nyonso Fachibe
dollar ezalaki Kabila tiraki dollar na 13 000 francs. Fachi grand esprit courant esprit nsubu wabilumbu ayaki tisi dollar ti na 100 dollars comme na 50 000 francs. Fachi be. Émission est pour Fachi besoin de quitter même prix à l'émission. Émission de bandai ko futa na période de Kabila. Nos amis togolais Bozu bokonzi po bobongisa mais bopé sa solution, bopé sa réponse na déshydrater la population. To ba kaka place moko ezaka ba projet, nous allons voir. Nous avons pris des mesures. Nous avons comment ba couturier Tony, nous avons pris des mesures, Mais atta couturier a eu ba mesure. So kazo tonga te donc ça est là-bas. Toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe? Bolali bolamuki bozu message. Oh, stade à martyr bate kaki. Tokanisi lokuta. Quelque temps après to vérifier te comme les a solo. Stade à martyr était kami ndamo était kami o bate kela kiso kinani na ebi wapi. Sko ezali susu stade à martyr était to lamuki lisusu lelo. Oh, na aéroport anjili ngambo nyoso akuna na pembeni pe esi était kami. Oya stade à martyr bakeko benga ministre ya sport. Ministre ya kambango wa stade à martyr était kamaki. Oyo ya aéroport anjili ministre ya urbanisme ya kambango akasa badubola nini? Oh batinzoka nde basi bateka na bango ndambo mobimba ya aéroport anjili. Zubuzu tokola to la muki tokola teki biso moko pe. To lali peut-être la muki boye nous sommes toza déjà dans le marché. Bazoteka pe biso. Le mal n'est que maintenant. Nabateka te. Toko situka kaka bazo protéger bango. Parce que muto ko teka stade à martyr te oya ko teka ndambo ya aéroport anjili yo kanisa za ka chelele dot ngai. Mutu pamba. Mutu ko. Oyo kan likisolongo keye esili. Tolala ki tolamuki lobi bokozwa ba carte d'identité bino nyonso bozozwa ba carte tobeti maboko tero situka ndongo ngwende tunamaki déjà carte ezate toyoki lisusu lobi balobi tokende kozwa ba carte balobi onipa alingi apesa biso ba carte mokango eza nini? C'est quoi au juste? Conscience ya bakonzi eza te. Vous n'avez pas de conscience mpona kosunga moko ya avancer. Ce n'est pas seulement le Congo qui est votre patrie. Il faut vous protéger. Vous allez fier na Congo échanger. Vous avez une double nationalité. Vous avez une Congo. Ceux qui Congo zate tozali ka boy. Mais ba mususu ba belge, ba français, ba mususu ba anglais, ba américain, ba canadien. Yango na taba baby si Congo taba bomi yango ba okende na mboka na bango na bapoto kuna. Nzambe na Congo yo. Oni Congo comme ko décevoir batuboyi. To salibino nini poko goto ba ko sibiri ba réalité mususu mo otali likolo tali na so regretter. Finalement c'est quoi? Boko tika ba to tranquillité. Na ndenge nini ba ko teka aéroport ya Njili. Ndambo ya aéroport Njili ndambo stade à martyr. Nani wana nana pesa ka certificat. Un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. C'est un événement important. Président États-Unis, 4 ans, Asalika 4 ans. Bamoni Moutou, Eza BFD Babinono V, qu'on continue de céder, à céder. Mais ce que Félix a plus président États-Unis. Yé pédaza Moutaliboma, Yabaliboma, Moutouafou, Yabafou. Asakani Nabino. Le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade.
L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu y en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas... Félix Kaembe, l'hernie, c'est quoi? Si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un, ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Nayoki Bamusu Baobi Kabila te Kabila Azane papier secrétaire général à lobby pouvoir Yabana Mike eloko ezali kosala lelo tozongi lisusu na makambo bazobenga outrage au chef de l'État. Mutu aza konyokola mboka aza koyiba ekolo toloba te soko lobi babi outrage au chef de l'État wana eza bowumbu te eske sekeli tondima yango voilà. soki omoni mokonzi bamama batata bandeko chauffeur obele kabila na ye cuisinier obele kabila na ye bureau na ye obele kabila na ye mauvais militant azali nini tribaliste et nous condamnons le tribalisme. Batotika basonyokola biso suke koma infraction otambola na nzelo zobanga bakango bamatisi $3 baekole komisha bana bachikete badepite balia bien soldat kende kerela ramalonge eza te rakaserele kitro polisi akoma kaka kokanga bakuple bachene misale eza te bame badebouye kambo biso todame na moke tozozuwa tozobunda tolongola miva na galere bedezokaso Céline tofuka matosenge paya tata nzambe balobaki mbopeto betatu na kinga bokomona bosoto kuluna elekitro wana nyonso eza kaka bamaka misala wale bosa bedaju oskare mari tubopesa makambo bopase elekitro mbongo ekomi na suka tika tokrie paya ya badouble sim likolo ya ekokaka na mwa design awa bopekisi yango bopesa mpe baya ya babula kosala o bajane bapreferaka ate mwa ejika bwaka foto na rezo C'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans les soucis d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. C'est une erreur grave que nous avons commise. Grande humiliation bande konangai ezali makambo asol bolanda kamera bolanda kamera botiaka teme na makambo tolobaka botiaka tembe ba congolais kuma batoka ba Vital Kamerhe botikeli bango mboka bozotala eloko ni bozobanga ba Kamerhe na ba Félix Tshisekedi na ba bebe bakoede bino te bango bayaki mpona koteka mboka Félix Tshisekedi ala kobundaka na Kagame te na Museveni te aza na batuti ntango nayebisa bino ke na kati ya dire babiro na ye partout na bandako batuti baza wana koma batuti bala mboka na bango Rwanda baza Luganda koma bakontia biso na kati esclavage babomaka 15 millions de morts 15 millions de morts eloba mama ebale azali na les États-Unis d'Amérique mama ebale azala bime boketo amo naoka koma wandengo lekaka no lubaka ba congolais bazo comprendre kate congolais zo comprendre kombo ya Congo eza malédiction kombo ya Congo ya se eza malédiction kombo ya république démocratisée oke eza mensonge bato azolelaka dollar emati tolingi boke mais boya malade
boa malade badollar yango oyo emate ekomi na 30 boa na mbongo ya kochange boza na mbongo ya kochange dollar wana mes frères et sœurs mboka na bino république n'existe pas nayebisaka bino président asukaki na 1996-97 c'est maréchal Mobutu bo wana bazali bana misala ya bapaya bacriminaire les assassins bokomi baesclave bokomi na kati ya baumbu bazokolonize bino na 21e siècle bino tu bacongolais na 4 coins ya planète bozotala boyoka kamere nano boyoka kamere responsabilité du gouvernement. Deux, ils ont parlé des discours de haine. Je ne sais pas de haine contre les Tutsis. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien français pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés avec les Tutsis. Au contraire, ils font partie de toutes les institutions de la vie démocratique du Congo. En commençant par la présidence, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, quel est le gouvernement le plus important, si nous prenons le nom et les étiquettes. Si le ministère des Infrastructures, c'est occupé par Guissar, mais il est aussi. Est-ce qu'à Guissar, on attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissar, on laisse travailler. Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont dans l'armée. Des généraux, des colonels, des majors qui sont connus, on peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours de tribunaux. Tout cela a été démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique, fidèle à la vision du président et de la République son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bande Boyoke très bien. Batuti bazana palais de justice, bana parlement, bana sénat, bazana armée. Mais pourquoi vous avez sakana na peuple wana bande konangai po ba yela biso na minduki pe tozotala 30 ans esclavage batora bazo exterminer biso babotor biso sous-sol bazo exterminer peuple congolais bande konanga ba diaspora réveillez-vous na ebité na loba na modèle ni po bo comprendre ngai na loba na modèle ni